platine ou te chelo mbongo oko mabena défenseur mbongo kete nga simamo le soit patron là-bas nga déjà dans un élo mon mutu déjà soit ça le film pour nous na kokate nga na nzoto mutu fe bomba yo comme il sera ba publier na parere nga za ba téléphone ba nzo ite na mona ba publier mutu non nga na osula na ngaka yo nde mutu ye ba bato yo zolo nzoto za amener temple so bimisa en tout cas dans une pour nga la traite nzambe na lo bate to tika bolu na bi na bolumba mo kombo so nde to kuyi omu on les a parere ba publier qui on parere yo zolo bana nani batu bokule ka moni o bokule on ezai mais na mona ande na olubati o ba obule yango ya batu suba za vraiment olesa ne kisanginda na sala ra kisi kwa kama faire alingemi ah bon tala derrière na vie ya batu sala kisi po ozo yo comment sala kisi po faire alinga oni na ebite Jonathan Makengo prêtre na dina Makengo Rosi Matadi na ebite donc faut sala kisi yo mongo zo pe po na lobby ya bana yo zo sala kisi po faire alinga mingi na maman faire azolingo que sala kisi po ko sala désordre na entreprise ya batu entreprise d'être des alsou ya ferité les a missionnaires pour l'ango oyo zuluba oyo wapi oyo zuluba CGB de Polo oh ibo ngana eto na problème te pour ça la oh ibo ngana eto na problème ya bon ce qu'on va pleurer dans la zone pourquoi est-ce que moi batu ba komina na mabino zuluba intelligent yo ngapela tangi lo kongo bala mo non lo bana epo ni ngana eto na problème te yaza esiko ya futa to ngana futa tu as un problème te ngana azulwa tout juste c'est fini ya na futa ngate ngana futa kete siko to zona ranking ya nini nga mona yolo na ebi commune na eti siko to zona pona ni bolinga kutaka batu na ba consulter eza mabe ya so mutu nyeso oyo ofinga affaire na kusadresse na mutu peso ozo sala mabe peme na affaire na kusadresse na po ozolingo bebisa makabu ya mutu ngana linga leader ngana linga on s'adresse na Joubele sa garçon suisse médecine Dani las konimo budu oyebisa na juna golf na aux États-Unis oyebisa Manix et Mabina Christophe oyebisa honnête ele kuo oyebisa Milanu audace oyebisa Bonjour, bonsoir, on a internautes tout, partout dans le monde, on a concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance, fidélité. Au Bozalarango, Alex Nandou, Mona Moulouba, le Benjamin de la presse, Mona Maman, autrement du monde en Zambé. On a toujours, on a pour nous la nous boulot. Vous continuez toujours à s'abonner, puis partage, commentaire, Nabino, et cela se fait toujours bien. Merci à tout Balinganga, chef Sénèque, mon compte de la réalisation. Merci à celui qui est derrière la caméra, Balia Pembe, Dongoé, Bakomboni Nassine. Un grand merci à toi, maman, fille, maman, Mansolo, il y a papa, Audace, Milandou, mon vieux Patrick Trifazé, courant la Chine, Orlando Bisso, Guy Bokopolo, les retours avec force, Balobi Kalaté, on retourne déjà marché central. Merci à toi, président Jacques, depuis Evry, le rassembleur de tous les Congolais, Talabisso. Un grand merci à Olivier Nzengiti, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor, sans oublier l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis loin de mon papa, Azo Talabisso, car on a battu les Bomoni, tous à Bongo, Nayampaka. De l'autre samedi, mesdames et messieurs, 5e épisode n'y a pas qu'à la Kabiso. Suite et fin, il y a Marambutu, il y a pas qu'à Oloba, et Zandelelo, pour découvrir une émission. Ni n'y a pas qu'à Bombeli Biso. À Longwe Gaulois, à Za toujours Gaulois, Nenye Bouanoro Lobajazo qui n'est pas héritier, qui n'est pas héritier, à Komi Warrior, à Kepa Papa Chéri, et pas où ils sont pour découvrir une émission. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous aurons déjà invité. Il n'y a pas qu'à. Bonjour, bon week-end. Bonjour, et puis on a profité vraiment un peu de sa beauté. On a vu vraiment mon conseiller, ou à idole, Blanchard Moussaka,
place à ça vie vraiment nayoka yi nazoyoka trop merci vie merci vraiment et puis ma Aïcha Okoko nayoka yi nazoyoka vraiment ekenda bongo très à Schengen de moi-même nayoka yi ekenda bongo c'est na maître Gengon et puis maître Waza na Georges Barbosa na Brésil Rodrigue Mbungu c'est na Die Manzaka on Die Manzaka yo yebi c'est à Schengen de moi-même donc Diarolo Beza joyeux anniversaire à toi Star Midou 3 fois Star Azara Moko Jarol puissant batanga Togi basket Pamela Muluko Priske et puis Joël Tempo donc batanga tout au sur la femme bienvenue sur mais c'est penalty muta Samoussa Jordan mon ma basket à Jordan muta Samoussa oui bienvenue sur les mais c'est penalty puis mon ndeko type Bukana lauréat de Bruxelles à faire des millions tout sur la même chose tout ça on a dit ça il y a pas qu'à l'autre chose samedi ou la qui biso suite fait ma solo toi lelo tout sur le premier épisode deuxième troisième quatrième avant tout au 5e épisode au premier si 4e épisode on se reprocher na nini to est-ce qu'il y a le comment il faut longola par rapport à Mambuto Lobaki du premier au 4e épisode non longolelo était parce que na lobi na mon condité OK pour nazaka na souci et intérêt à faire donc batebele il faut pas comprendre to me ma biso sens boité ezaka pour l'intérêt artiste na biso ce mutu alobi mabe à faire placement na zana mona on débat tena mbeli siko tango ozala choqué trop na likamoko siko etinda foluka nani azosala papa mabe pona venger contre donc mambo tout nazoloba nazo venger contre ba mandia oyo basala kamamba malamu te pembeni ya papa malgré bagulwa bagladiateur nde bazamna bazoloba ya paka bongo te ya paka oui il faut baloba pour ça koloba momulu il faut baloba na yoka pe bango il faut vraiment baloba za bongo donc Isaunga nuna 9 fois boss aloba na yoka ki donc na yoki lisusu il faut baloba po talakaka mais ngai mamona nyonso eze eloko te ngala koyi kolongwaka gulwa te parce que moto akomisanga gulwa azate nakoma gulwa nga moko eza na mutu te nga moto alongolaka gulwa eza papa aze faire gola so tokoma bagulwa parce que eutaka na kombo ya gola ya GO LA donc yango biso nyonso to bagulwa biso gulwa filme te mpona gola naza gulwa nakosikalaka gulwa nakokufaka gulwa inspecteur mobali donc eloko kutu eza te sans foi à Toulouse mon papa eloko ezate dirango biuma mon vieux dirango biuma TGV na Paris eloko ezate vitesse à TGV na Paris eloko ezate rango donc toza wana naza nanga golwa c'est toujours c'est photo poussara makambo pona ngena leksa presse bakanisa te ke biso nyonso bagolwa to sepela na makambo bango bazolo OK pour nga na meka message au presse zolo pour ekoma na porte ya mokonzi est-ce que y a pas qu'après comme la porte à mokonzi message au est-ce que nzela o lobela ngo nzela ka ifaro le kana ba internet sur nos réseaux sociaux parce que ba te belé ba condamner na ba commentaire ba bino ya pas ka tous en raison il fallait qui ko lobango na porte à boité on les a palin yo zo dévoiler makambo palin et c'est les propriétés moyibi so avant ndako ba binsaki ka moyibi OK yo ndi mana famille na mino garder moyibi ayibi bilamba na singa yibi pe bande o musu ba binsaka moyibi dala no mapanga na yibi te so mtu maza moyibi na famille moyibi ye esili nango mama musu za mama ko swana te nini te esili nango mais il faut que lo baka yango pour batu ba comprendre ngana lo bango wapi ngamusala ngani ba o te fela yo za ba relation nous allons na faire bolo rock nous lutter en face sur le non papa talabo talabo vraiment to sur la marambo wana te po oye batu musu ba za vraiment ola sana kisanginda na sala ra ki kwa kama faire alingemi ah bon tala derrière na vie ya batu sala kisi po ozwa yo comment sala kisi po faire alinga oni na ebite Jonathan Makengo prêtre na Dina Makengo Rosi Matadi na ebite donc faut sala kisi yo mongo ozwa pe po na lobby ya bana yo sala kisi po faire alinga mingi na maman faire azolingo que sala kisi po osala désordre na entreprise ya batu entreprise de ça sous ya ferité eza missionnaire o nyonso za gulwa asa mukolo jetsi OK elongo ya faire kala faire asa des visionnaires yende vision yaki
asala conférence za président président mamba ba jeune président mamba ba jeune donc za bongo non so nga pété donc ça na batu na entourage à faire bakota banda ko banganga ndingo zoloba na sina lobi yango pour ko ba sama te ka changer question pour la ko kaka faire ko la linga bango ni mais tant na lobi yango ko ba tsano mateka te changer nos questions amso dans la question belé mambo to na to loba na sina lobi yango to bandila yango to ndeto ta batuka na sina lobi batutu bayoki na di mabe ya kanama ayoki batutu bayoki 5e épisode ya pa la kamiso otanga ba kombo ya batutu bo majete mais éviter le lot à suite et fin 5e épisode ya ni ezara Florence na Tracy mais Raph Florence on les a codé pour très souvent le bango mais Raph Florence ko ta codé kotanga kombo ngo ya paka parce que otika na suspense pour très souvent tanga Tracy batutu basoma et la bara Florence ba na suka ba kuma kombo ni ba kuma donc baebi na bango batutu ba otala ngana obende to sula baebi ba jogo jino mbemba baebi na ya paka zolo ba boui ba efeze na yolo baebi ba Christian ya bi ya batutu ba Peter kabango baebi Raph Florence ni komi parce que Polo ni kombo suki ça Polo et ça va bon mais on est pas kozoko oui na yeba te non ozoko ndango ya papa te na yebi kelo ba kelo ba vérité te na yebi te so eza Polo ngo oyo zolo ba oyo wapi oyo zolo ba CG Blaise Polo et bon on a été un problème te pour ça la et bon on a été un problème il y a bon ce qu'on va Florence on a zana pour kombo suki ya mwana batu ba komina na ba bino azolo ba intelligent yonga pe na tangi lo kombo bala mo na lo bana epo ani ngane to na problème te ya za esiko ya futa to ngana futa to na problème te ngana agulwa tout juste c'est fini ya na futa ngate ngana futa kete siko to zona rankini ya nini nga mona yolo na ebi commune na eti siko to zona pona ni bolinga utaka batu na ba consulter eza mabe ya solo bolinga utaka batu na consulter eza mabe ya solo na so ano le bon en vérité Victor Malanda ou ayebi mon vieux ayima batu bo kule ga moni o bo kule an ezai mena mnona ndi na olobati o ba kule yango. Après avoir bamakamutundé ba premier épisode et bandaki deuxième épisode ya paka ndeka ba bandolo bato bandolo mono bato ba ndako mona yo na ba biko ya réseau watanabi est-ce qu'il y a pas qu'on décider ko tika faire ebola kolongwa golwa pona ko koma spiritas ou ça toujours karagola na âge oyo na ko koma ba spiritas aspiritas spiritas le ba bien ya paka wana za bilwa bata na 4e troisième épisode le ba kia modien ba spiritas aspirine edi eza esuite ça soit mutu ezo swamila so nga mutu ezo sote na za l'aise non ebiso ngai mutu ezo swate na za à l'aise parce que non comme aspirinitas pona nisa za bongo ngai kanka aspirinitas po mutu pasi na mambele kali à suivre épisode en bas balinga ya suba ya nena beta pas na on beta on na 3 chaînes na chaîne nanga ou na salaka et puis na yena mo susu et pas mami Aisha okoko isili na beta lisuli solo na mona nga te donc ne pas ozono bolwa c'est que ba massa c'est ça na mo toujours kana poche donc oyo meka kana ba bolwa bien ngai mutu nyonso oyo ofinga feri na kusadrese na mutu pe so ozosala mabe pembe na feri na kusadrese na po ozolingo bebisa makambo ya mutu nga na linga leader nga na linga kusadrese na tant on s'adresse na ba premier épisode 4e épisode ba te belé pe ba saison analyse par rapport à nimo zo utiliser bureau ya Ferregola ba te belé ba saison analyse bon qu'est-ce que belé pe l'équipe au temps na biso ba kombote pour na ba tolo ba nini pour na bango entourage na bango za la bien te comment te le nom to fingisi nda vient pas c'est bon ba ko si te ba solo ba vraiment ba solo maman eza et bon le loko eza lokuta to ba lokuta et loko bango le kapso so ka ba bige ba leki fere na koyemi pour nyonso biso to ta commentaire za pour na musique to ta commentaire pour na ba vite attention obi ke faire un millionnaire au moni nyonso ngana ozana besoin na luka na jet set déjà na zoazo facile ya sambata
que au babeto mbata et comment on va Jackie chanter ngana awa na à l'aise donc ba mutu monte na dikanisina pensa que un jour ngana faire ta faire ya kufito kabwana te lubande ngana kufa to kabwana po ngana ofika œuvre ni mais so akufa ofika ba maboko pamba ma mutu to uzalaka kandi baba c'est ennemi yango siko donc ngai na yeto kabwana so ine na kufi mais so akufi ngana yeto kabwana pour na otika na mutu lelo guide digital za raté tuzana tozana ye tuzana ye donc photo e ba mwana to na biye ba golwa mais c'est tout cas de ya Carlos Villa vous allez comment il décide na biye ba te belé vraiment ingénieur Maraboyembi ba te belé ba comment il décide ya ke mpaka dina makengo ke na ko sola made Pauline Ndombe, Natania Ndombe, et puis Doli Chala, qui va raisonner que n'ako, n'importe comment, n'importe na âge va corrompre comme mabe. Ok. Na âge se va corrompre comme mabe. Moi déjà les cabeta par les exéternels, li pas pistolet. Kala. Ce n'a pas gagné. Ça va le robinista. Mais non, c'est là nous vrai. Parce que maintenant on le nom va li pas na exété. Basa na ba mwana mwana mtu mwanzala, umone pelo liwa makaku. Nga una muto pona nini boye pona nini muto modelo so mimi ngasona ngomi ya mimi koka fantati ubandili susu omoni ya fa nalobi na nani omoni mambo na yo nalobi na nani yo me la fantati nozi fantati nozi fantati koka mais beaucoup na beka non koka zaji c'est jio nyonso ko na beka to mila yango beka zali eloko o biso bagula to kobosa na yango te vi na biso mobiba poso to komo calculer première stade ya faire egola bakota efiti ba pede ba sangana ba mibali na bango ba bisa bango sponsoriser ete ba sala bo ba pede mais moi na mboka Paul Muntu Paul Muntu ya calculer mais étoile ba bundisa ngo bote lelo ba société belé comment on regretter ba kosa ki biso donc stade ya sima poto robeta yango c'est bon il faut boya na ba mbongo ya koleka ok pas pamba to linga na disuti poto mona na selo mote o esalaki ke koki ko déstabiliser stade na biso non nyoso le kai kitoko ma mto ke dai bien donc stade on les a ineleni moko na biye ishalibuna la mien signe na Nathalie Ramazani donc batu na bi batu suba ya stade pour croire mona mutu wa Blanchard Musaka aya oui soit ya via na epone intérêt pour na nité ayoka la bonne musique profiance dans la liturgie soit y pour ayoka la bonne musique mais biye ba fait za Schengen nyoso bazali on fait za Schengen pas moyen tout bazali on donc au monde vraiment die manzaka na kitabu wana kama bazala ibatu bazake belé puis tozonga première fois artiste congolais ateka fan streaming modèle wana to beti concert moko o artiste moko asalati poti muto luko ya streaming wana mula pour biso zo ba dérangement mon fani depuis 10 heures ce que to concert nini pour tout la concert au moins on a la détail non j'ai andi à tozonga beaucoup de la page à mon côté botala boubou il pe normal tala na âge na oui bolwana na koma api sita za mkono una kiti wotana et bon ngai na neti mwana na muki ngala koke pana za quand même leader ou benga kiti wotana be mwana muki ngana onde na abona leke na poids na leke na 3 kg na était soit 58 ngala leke na poids ngapi za 60 ya pesa 56 siko bon au lieu zake yo na mwana musala ozoke tena koma poids ne mona leader so leader koma susia koma na poids ya mwana musala ya paka kiti wotana be no poids mona ne mukiobe nga bende kiti wotana ba oui bon ça camarade na patron quand même patron ya et bon mutu pas dans cabine téléphonique na à patron conseil au lieu ba tebele bazole sa musique et comment mutu mo afandi ka bon na sommer ba musicien voiture maman ne utiliser flatterie voilà ça va flatter tout sur le mot pembe kiti watana bendo pesa ba ministère ba carte dernier temps yo ma surtout na ngako ko tout na ngami ni ma ba jeune ngana responsable oui
na mama ndefu pembo ba jeune ba question sur tout là on me ba sola bili on me ga obeta bili mabe bon mabe bon mabe donc bon te bon na question le bara pour la c'est ça fanatique yete avimba moi mukia après na c'est bien santé yo confirmer que le qui est watana de la porte mais quand on a zolo bango ko bandela ma mi balé au mona ita ça m'a pesé na yebi ma amené belé mais ça sans santé na ko occupé té nga za déjà une école de star nga na zo ira ndé na mona Igor Lubasi on n'a pas couru na mona pas aller pas connu ça nene le second épisode on va dire na ba bombe oh na to sola na malebe na bombarda atena sola malebe vraiment oncle na arrive ma zo mo place à la na ebi ke na minute ba popol ba ne wa ba tout pasteur Jacques Bofunga batele mokili yango ezo yinda donc ezo yinda vraiment rodi ki panza jina mama le mokili yango ezo yinda na solo la team wa techelo mbongo okoma bena défenseur mbongo nkete nga simba mbongo libo so patron na ba mbongo okoma bena embe na ba nana tanto techelo poto nana tanto nga déjà na za nelo mo mutu déjà so ça film pour nous na kokate nga na nzoto mutu fe bomba nzoto nanga etempelo ya Nzambe esikeli mosantu akofanda nzoto ezamene tempelo so bimisa en tout cas dans une ponga na atrete Nzambe na lobate totika bolu nabe mais bolumba mokombo so nde tokoyi omu on les a eu ba publier qui ont parlé yo so lobana nani nga zo te ya bato yo ko mo sanga ba publier nani parlé nga za na ba téléphone ba nzo ito na mona ba publier mutu non nga na osola na ngaka yo nde mutu oyeba bato yo zolo ouais nga na osola na nga plaisir pays mokombo so na pese mutu mon ami Ginette Kandolo, mon ami, n'a pas fait mot de place à ça. Donc, on a été sous terminus, les titres du capel, mot de place à ça. Non, non, là. Ma question est ici. C'est le goal dans la Brazzaville, il y a pas qu'à. Il y a mon open à casa pour la Brazzaville, qu'on a des frères, nos bagouves, babogar de la presse, bazar qu'on a, mais l'on y serait pas où qui est Brazzaville. Oh, ceux qui bagouves, basés sur des gens à ça. Ceux bogar de la presse, ils ont des gens à ça, ils ont ma bête. biso nyonso na bango défendre la affaire eza mabete bango pe ake osala ka couleur ba défenseur affaire so ba moni bango ba moni na no bato tout bazana braza so ba olanda ngana so bolinga ya mpaka fo bolinga kuvi fo bolinga le buga so bozana ngo ya okaba bo kabila bandiko na yango wana mabete biso nyonso to sambela église mo to défendre la affaire Yesu mo waza Jésus des nuances pour ba Yesu na mokili ba na bango ka misaki Jésus des nuances Jésus de Nazareth na Jésus a bali Messie. Ok. C'est un Messie. Namamwa. Messie binda donc. Tala. Mutakuka na fere na mama uyimba na mboka ona génération na ye azati. Autawa. Ya boye bazi wapi. Neti papa ya ve bazi wapi. Ya modèle wa papa. Boti ala. Et bon la Costa le Bakel qui fait rigolo na ye. Kolbana mamba bata mitu bien. Elle va tuer un bon. Elle va mettre tuer un bon. Elle va mettre tuer un bon. Ok. Abio abandonda emema, mais si que l'équipe passe. Donc je sais pas comment mayo kutu. Abio abandonda emema. Emema. Donc pour musique l'équipe passe, ça va tu me sous Gabriela qui est là-dedans. Mais tu vas tout soumettre à la cause. Pour mana bango pamba. Te ngapo mate na mama kama na kosinga na bunina sumo samila na sumo pang nga mona mombele mona kinga ba mona makala na ese ba ide ba obuma ya pa ka toto la na jesa kipoi
autre chose qui sera payé via le mot yokana si ça pardon yokana si ça momenge na lobe mpaka batunye par rapport à la guerre ndenge bandole ka bando s'attaquer na faire gola bi eza monstre d'amour tabando tinda anotinda bango pour baluka babenda mo makamna ete soki lobani kapika de la séduise non wama obi c'est une histoire vraie waze kwa rankinete OK batebele ya bate waze kwa gulwa ah bon waze kwa na faire makati OK makati ya makati ngana so temps uzana kiltira totika bilo musukoloba oyo ezanga na motina na balobi bongo faire bazani na rankine ya mututi c'est bon yo quand c'est bolobi bongo faire alobaki ye waze kwa na pour faire na alobaka ta répondre à batu mabete eloko te mode carré za faire ego OK c'est ko bolo ba soneti ah c'est que j'ai ça ka kosine vimo ah okosa mutu betaka masolo na yo zwata na yo totika mo biso ba golo to na temps wana te toana les incentives pour les faire il faut te vendre streaming ma carte il faut ça la plein ya liwa OK donc tout ça niveau mon pour il faut yemba OK je mona siko ba yemba te bana na yemba te bao bao ngi kom OK ba yemba te ba jeune ba yemba te musa museza ke musalo ya papa bota mwana te mwana nda bota papa donc faire bota nde bango ba ko bota faire fais pas comprendre le mot ba boko la kosi te kosa bongi na zamba ba boko la moto donc o no so za kosi na zamba o tembe na zamba tembe longo chati tembe kasi biso to yana nkosi o to sana ma fie za nko sikana batidaka na tembe ono bila moto na tembe moto na tembe oyo bana oyo zo bana na o comprendre te moto to sana ba ko moto yo zo bana goga moto na tembe goga ne ko ma ni ana tembe moto na tembe nani lo ba na kombo na goga ti na goga nte na misi maître supérieur wana banganga o balika ali ba sa mama akomi na note nguma wana nyozo maître supérieur te na ebite solo bina ma kombo normal na zapo to sola lelo na la sampole moto na tembe oh o solo ba ye erite wata ba jeune moko za trop risqué na vie erite tango wana kufanda ndako papa Hervé erite nga komona ta sengla papa Hervé salité pardon autant à fana na ndako papa Hervé so amoni sengla papa Hervé salité azwa sukolia ah bon so amoni basani salité sukolia so tala muta boboto ya bongo tu vas à gogo tala muta boboto ya bongo non mona ta ina papa Hervé salité na basuki lot sukolia pour ça ai mona mo wa comprendre que nazo boko mais pas papa leki nanga c'est ça c'est la vie ngate gâteau. Qu'il s'appelle les mesdames et messieurs, tout le pour pas faire la fête pour le programme belé. 5e épisode. Vraiment. Il n'y a pas qu'à faire école en Brazzaville. Déjà, les lots, Massamba débat, le compte ça fait spam. Après, donc, programme pour nous, la Brazzaville, il fait spam, tout programme. Massamba débat après. Bon, on a déjà fiche, moi, il y a barbecue à remerciement, il y a vouloir entre $20. Bobo ngamandeni pour la barbecue yango pour bagolo ba bato na tembe bagolo nde bato na tembe bagolo nde bato na tembe ba on tembe na ba sala ngo na voilà sika tembe sila monde papa va le $20 wa bon ya ebele ba wa sabotara prix bon wa sala ma mteto sala ra pour tout sala non ba sabotara prix na dit bagolo à tout ba gladiateur na dit pas 100 francs à Toulouse mon vieux Isaunga na bengo 3 fois Isaunga nous na 9 fois boss basanga na ba ebele donc eloko yate eloko ezate baza bazuzu bazwate na muziki batongate na muziki pe ba yemba mabe yana ba mission bazwate batonga pete izo même système soutili lo moni malu ba ye boss mabita kasa mbo
tangi la mission pour le bail de vérité tant mission de ta faire ça mourir pas c'est le vérité pour ça c'est l'épisode le vérité parmi deux bakilo aboka les lots dans sur la maline de la sur la sans polémique donc bagoulois na bagouloise na gladiateur et les éliminés et puis ça dit nous de force que bozana Martin Fayulu na bino mobo c'est Martin Fayulu bagoulois c'est zabna na bisambo zo ma vérité des yeux tokolo baya vérité des yeux ya bagoulois ndio biso c'est comme on bien te tokolo baya respect na papa ya fait go la batarine OK non respect na ifoma na bien parce que bele bazolela mandinga gazolela ya mpaka go ça te pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça non bazolela donc ya usaka na te I love you Ferre I love you papa Hervé ngali na fait voilà merci à Pakatoum Nasuka on a vraiment la caméra bien premier 4e épisode pour ce qui c'est vraiment bagolo belé kabando tatanda susté ke bayo kaya paka aza toujours golo autour le bana boni bato ce qui c'est mitema bien que le dit la vérité faut que le bana boni puis ba dédicace to ka bagolo bazara vrai bakoka mam susute donc bagolo ba gladiateur yan pareil ça jamboka yan pareil ça jamboka Martin Fayulu mutabomando OK le comment ouais le mabé hein Florent Dabomando qui est logo exactement pour changer nationalité t naza congolais na otika la congolais naza gaulois na otika la gaulois donc ba gaulois na ba gladiateur na ebike ba groupe WhatsApp nyonso na pesi ba mbote président Dilor na pesi mbote président Blanchard Mapuya vraiment na pesi mbote ba tout na pesi ba mbote place pasteur héritier bombo ya Julia na pesi ba mbote et puis nyonso golé kati lambe olekati tout est vanité ne lambe za raté la mango za maya tout moi maya moto non pas tonton maya tout moi moto fait so maya moto donc en tout cas il faut to lata maya tout moi kala te maya tout mo dessus zo banda na yebike bino tout bo za na conférence de presse to luka moi te mo yibité pour battre ba zo mbongo tete ba ba ti pour auto luka to tant so kati foule les amis que nous tenions ce fait à Yégaye, on se transforme en tout à l'aise. OK. Ouais. Bah dédicace c'est déjà. Ah dédicace c'est mon pasteur Jojo Kamani Chikuna. Atika Satan a défaut. Mon pasteur. Mais tu es pasteur non? Pasteur Isaac Bofungani nous le ndala. Ba sali tu anzan des pasteurs Staski Chamala et puis na écrit Chamala. Ba tunanga tout. PDG Andy et Jijimo. Misha Mulongo puis John K. Les principales charges à GB donc moi la mukena âge na déjà dans le non mais na GB maman qui na rabongo na yebike ça qui a bongo place à Zana Kasangulu les grands Kadhafi na bi lobby na okota wana ba tout place baza vraiment courage na yebike bagolwa to si tolonga mutu te tolonga ka savoir na biso pour ce to tala biso visa mutu te ba tunde ba visa fait le loto mona mutu mo soit disons le bio za na mo mais pour ça na o convaincre ngana epana. Donc c'est que boulou la bilo bikile m'a fait. Ouais. Elvis Mbappé a fait na PC. Elvis ya Mbappé na PC mbote donc. Suzana biso hein. Voilà. Merci na batutu. Aujourd'hui vraiment total biso sur tout côté na banda kuna mieux c'est grâce à Kevin Loss. On va y appeler minda za mabili. Affaire maître Waza, Genga donc batunanga na die mandaka. Kitambo etanu mabile ya faire rigola. C'est na pesa Schengen. Pesa Schengen. Sarah Neo Sarah bien puis Laetitia du Capitaine terminus. Sarah Mambo Sarah et qui n'a bien. Pamela Moulou lisu ya kati Priska yenga ya tande. Noëlla Tampo puis 10 baskets double continent. Toza la paix toza la kaka. Voilà, merci encore. Merci Nabatutu. Je disais merci à Kevin Loss, Wazaki Simabilili. Un grand merci na Nancy Dumbala de plus 33 mauvais papier mon canal la carte qui gagne. Merci infiniment na boutique Dame Bijou Moulato na Kanda AD sur Kasavubu méga top na Nyangwe sans nous dans cette référence à Ré major mon suis méga top na India à 63 sur Kasavubu toujours tout moni le sous Junior Mungala prêtre Altalabiso merci na
mon vieux papi mon kala la Afrika Nathalie Ramazani moi Sinzambe maman na maila onia motema ya président William Ikonia Aranda depuis quelque part Henri Bakou TGV depuis Canada big dédicace à tous les maîtres juridiques JBL Kadima motema ya Louis Coq 2 fois par an canadien na bamboto no depuis place aux Ali merci na batutu balimanga Alex Nandoza toujours on a pour partager ma vidéo ba commentaire ba j'aime le mieux ça toujours bien on se retrouve à la prochaine ciao.